Mbote bandeko balandi ya Canal King Télévision pe chaîne YouTube. Awa toza na kati ya émission na bino bolingaka mingi question d'actualité. Mi Consti o basusu babenga Maman Constance toujours à la recherche ya ba information pour na bino banamboka. La fois passée toza qui vraiment na souci ya ko répondre na ba préoccupation ba message belé au bana poto batindela kibiso le loto yambi moko na bango. Je pense que ako mekako expliquer kitoko o yezalaka vrai souci ya bandeko na biso o baza na poto parce que de fois tant tozo tanga ba message on se dit est-ce que baza contre gouvernement ou bien baza pour gouvernement to et le conigno juste les autres tungisa bandeko na biso tozo arriver ko se comprendre les lots na question d'actualité to yambi mwana mboka Pepe Tazi akomeka un peu ko limbola langage ya bandeko na biso bazami na poto. Bonjour mwana mboka. Bonjour Maman Consti, merci na ndengo yo kokuta nanga pozwa mwa biano na mituno mitunye belé pour na bana poto. En tout cas bana poto batundi biso ba question ebelé ba commentaire na bango ba misu bazo benga ba misusu bazo komela biso. Alors balingi ba comprendre situation zana est difficile makambo zo changer tête éviter ba misusu ba komi stressé ba misusu ba komi na facilité à ko déplacer un peu ba langage na bango. Alors tolingi to comprendre revendication na bango ya solo ezali nini, qu'est-ce qu'ils déclarent, qu'est-ce qu'ils veulent. Oh, merci mingi na motuna na yo. Je crois que ngana ko bisa kutu na bino surtout bozana mboka oyo faut bo sepela que lelo bande ko na bino bazana poto ba komi ko s'intéresser mingi na makambo etali mboka parce que na bambule les kaki ba congolais en général na mikili ya poto bazaki mwa muke distrait, c'est-à-dire batika ki mboka pona ba bazana mboka bango ba kipaki pena mwa mboka mingi te. Mais tango moko moko comprendre que mabele na yo eza mabele na yo ba mboka to fandi quel que soit document o eza ko vandi so na mboka quelle que soit nationalité ya papier tozaka nango na bamboka tozali mais mabele na yo eza mabele na yo et lelo yango moni mwana poto nyonso aza s'intéresser na maema sozo leka na mboka. Je crois soki bazo babongo pression oyo eza continuelle na niveau ya poto sur ba gouvernement na biso eza kaka bamona que réellement ba gouvernement oyo ezo tia makata mboka ba travailler pour na population parce que biso to fay na poto to ebiete soki batie premier ministre et atie ba ministre na ye ba ministre na ba travailler pour na mboka to ko batie que commission tango mosusu ko yiko zanga parce que partout moi commission ezaka meza genre o ya bisoté, c'est-à-dire que arosa na no mosala o esengeli ya sala et puis soki ako gagner moi quelque chose ezana ndenge mususu parce que tant to monaka toza ko finga tango mususu bandeko lokola ba Bill Clinton bandeko lokola ba Tony Blair ke bayaki bayiko yiba mboka ko tia des zones na mboka na biso bazo sala yango pona mboka na bango, c'est-à-dire nyonso baza ko sala nyonso baza ko zwa awa bazo mema yango na mboka na bango ya ko za peut-être ya mwa muke kasi zo profiter na mboka na bango. Par contre biso tango batiaka bandeko na biso bakamba mboka ezalaka plus pona ba famille na biso ba famille na bango moko yango moni mwana moko te ya poto o ya vai na poto ko ndima lelo mona que gouvernement ebimi batie ba ministre mais na ndaka ba ministre fanfare za ko beta batie bango ba poudre na mitu pona ko lobake tango na biso ekoki biso betolia moto moka o sepla na ngwazati yango pression ezali ba kondimaka gouvernement o ya tambala moko te si tango ba mona ke musala bandi ko salama pona mboka. Donc c'est to comprendre malamu pona bana poto ba ini na bango gouvernement place te ba ini mokonzi ya mboka te ba lingi nde ba mona makambo échanger. Oui, na kanisi soko landi ndenge nini na poto totabolaki na mouvement ya ba combattant ba résistant ndenge ezalaki tango tozaki na mwana mboka Joseph Kabila na ndenge tozala ngo sikoyo depuis mwana mboka Félix Tshisekedi akomaki eza différent, c'est-à-dire que tant tozaki na mwana mboka Joseph to akisaki na makambo ebele bitumbe banda bato baza ko kufa puis de 12 millions ba kufa ebele kasi tango Félix yaye bana poto na kanisi tovandaki mwa moke tolobi non o tozu sikoyo mwana mboka solo toza na doute mokete parce que oyebi ba dirigeant biso na bato ba doute ezaki pe mo ebele côté o bakoloba boye côté kuna bakoloba boye kasi tozu moto azaki noir en plus o tomoni kokola na ye o totangi na ye pe bandeko misusu batangi na ye toyebi malamu et puis oyo azaki na biso tant que ça va combat wana tant que bana poto ba ça va combat wana d'une manière générale to espérer que quel que soit ba ndenge lekelaki ndenga komaki na pouvoir ndenge ba ndenge nyonso balobelaka par ci par là selon mutuna positionnement politique na ye
tu espérer que y azana ba réalité nyonso ayi ba revendication sur zayi nango ayi ko apporter ba solution na makambo ya yango moni to diminuer moi mon pression casser la cité qui est aussi kaka bongo parce que depuis 2018 lelo depuis 2019 tango mon kontambo a continué na fonction lelo changement malongé ça menante bana mboka ba mboka bazaka rolela yango mon il faut to continuer pression jusqu'à ce que tu reçois vrai changement na Congo bongo comme na pression à poto aussi là. Merci mingi bana poto en tout cas on est ensemble to linga ki to zwa muto ko interpréter ndenge balobaka liku kuma Moïse il fallait avant azala lelo mwana mboka Pepe Tazi ameki ko limbolela biso to na bilili na biso ya question d'actualité. Je pense que balandi na biso na États-Unis na Europe na Asie bisika nyonso bolandaka biso pe ba bokomelaka biso na banzi siko tozoyoka na pe to comprendre to lobi merci na bino na pression au bozotia eza pression ya ko détruire te ya bokabwanité mais eza juste pour na ko lamusa un peu bakambi ya mboka na biso enfin comme makambu échanger. Merci. Toninga Kipetoyeba. Ndenge nini oza ko juger participation ya diaspora na kati ya gouvernement oyebi? Bon, je crois que d'abord on a félicité bango nyonso ba baza ya diaspora o ba se retrouver na gouvernement mais na kosenga bazongela oyo to monité na bambula mibalo eleki c'est-à-dire bande ko na biso mingi bazaki na kati pembeni ya mokonda mboka pe na kati ya gouvernement kasi ba produire loko population azoko zela pa na bango te et bande ko o ba ye to moni quand même ba qualité ezali parmi bango ka to zo senga na bango kaka ba ye wana te pona bango moko ba ye pasa la mboka c'est-à-dire to kendaka na poto to zo mwa maele oyo to zo zo kuna to ya na ngona mboka na biso pe to utiliser maele wana pona mboka na biso ba sala copier coller na ndenge ya buzoba te kasi oyo bamoni na poto oyo esalamaka na poto gestion ndenge esalamaka na poto bamema yango nde yango baya ko transférer yango na kati na biso po bamona vraiment réellement ke bandeko wana otali na poto c'est-à-dire direction, gestion, il y a ministère, gestion même il y a personnel, ba entreprise au bango ba candidatel, ba tala ndenge etambola na poto pour que ba solution tous la SNEL pour tant aux alliés na ba priorité où ils a défini je crois oui priorité si pas neuf où ils a défini tout au monde en insécurité mais ceux qui balobi batia mutu ya malamu na kati ya SNEL parce que mon ani polele que mutu azana SNEL za malamu te mutu azana régime za malamu te ceux qui bakei na makambo wana ndenge wana batia batu oyo et ko permettre que ba travailler pour na mboka tout le monde a ba changement na ba domaine nyonso ya mboka je crois que et aux malamu on peut répondre nga na volume balé question oyo est-ce que vraiment yo moko na nous personnellement aux a satisfait na composition ya gouvernement Samalukonde et puis deuxième volet za koyeba ba diaspora en général est-ce que bango pe baza satisfait na composition ngo bon être satisfait ça moi moké difficile parce que ça Samalukonde tanga tie bandeko wana il a ki ba CV na bango asoli na bango atie bango par rapport ya ba critères o ya monique eza malamu pona bango eza malamu pona gouvernement na elwa lingaki azwa ba guerrier mais na ba individualité ezala bandeko msu oyo na yebi oyo na moni oyo pe na yebi ke bazana moi probité morale oyo pe peut-être nesika misu bandaye ko sala balakisa ye quand même que bakoyi ko travailler pour na mboka bazali ya malamu bazali et pona bandeko na biso ya diaspora dit que baza satisfait en tout cas to rondi mango souste et le cas bazana ngo satisfait boso ezali que bilongi ya kala oye bandi ko yiba mbongo na mboka banda kala ezate bilongo epesaka kanda komona ngo kaka ezate ça c'est la première chose d'abord eza bon plutôt et tout autres asko suite bandeko wana baya pinda basa ba guerrier ya solo ba guerrier o ba ko banda ko apporter ba solution pour kozo ba solution nyon c'est difficile mais ko banda ko apporter ba solution pour le rôle la administration ça continue ba misusu ba ya na sima na bango ba continuer sika bango ba osuka mais baya na elan oyo ko mema mboka na biso na développement ya solo. En tout cas merci mingi tozo kende na kochité tozo comme pratiquement na suka ya émission na biso na bandi ke to meka un peu kochité na gestion ya ville na biso ya Kinshasa na ebité bino bozali banda ya mboka tant bozali koya na makamnyo faisons les cas organisation nyonso na kati ya ville ya Kinshasa na ebité point de vue na ezali into analyse na yo na makamno c'est quand même dommage parce que tozo zwa ba gouverneur na ville na biso ba vanda ki na poto mais apparemment soki ba na Kinshasa ba bossa na ba vanda na poto c'est-à-dire soki na lobi na pe sa point de vue na nga c'est gestion actuelle ya ville na ba geza catastrophique loko moi malongo sala matin hein na kokende kuna ba domaine belé te na na domaine za moi moke sensible parce que yango ba bazo
kotala mingi oyo muto akomona facilement gestion lokola balobi gouverneur alansaki opération kini bopeto mais soki totali opération na ndenge za koleka omona ke ezaka ka slogan pamba alors que il y a zaki na poto azape na bandeko misusu na coordination opération na o ba outil na poto malheureusement mais bazoye beloko ni baosala te parce que eloko nyonso olinga osala bapreparaka yango il faut ezala projet même kobota mwana na ndako c'est un projet faut yeba ke tant kobota mwana aokola ndenge nini tokobokole ndenge nini akosala ni c'est un projet ndenge moko na ville donc tant olingo olancer opération pour na ville faut osala projet faut bongisa déjà mbongo oyo okosala makambo eko encadrer makambo wana po esima mais malheureusement gestion na ville na biso ezaka na mutu ba attribution ya gouverneur je ne sais pas ce qui ba sala ka effort tant ba communiquer kana ba attribution na bango pour que ba sala partage na bango entre les deux pour tozaka na gouverneur na vice gouverneur je crois que ce qui ba tient en ordre non côté wana pe eloko tout ba lingi ba sala ba nango na projet pour ba yeba faisabilité nango ba yeba pe rentabilité nango so ba zo c'est quelque chose lokola na zando ndenge bazoluka ba bongisa yango et kozala mala moleke ba ya kaka na ba essai erreur tango mosusu na bamboka lokola biso tokobebisa mboko pa mbongo na biso ebele pamba mais mosala ya malamu esala te mona mboka Pepe Tazi s'il faut proposer parce que mokonzi ba pesaka e conseil te s'il faut proposer pona makambo nyonso ezonga na mulongo na kati ya ville ya Kinshasa proposition nini okopesa na ye bon eloko liboso tokenda mpona zando opportun vraiment bakende kozwa ba entreprise na France pour ya retravailler et ya réhabiliter zando je ne pense pas je crois que kozwa entreprise de route net na Europe osana ba frais belé à part bongo ba 5 pour na contrat wana ba frais belé apparent et ko bima na kati na ko bisambongo belé na mboka alors que okoki kozwa pe ba entreprise za na kati o ba lakisa musana bango pour que bana mboka ba travailler na kati ya musala wana pe longola mwa muke chômage ça c'est na point de vue par rapport neti ya zando et puis koboma zando esika bazaka ebele bakenda nango malembe pour que bato nyonso babimati bakozanga esika ya kozala faut que no malembe poza ko repousser bato tango bosisi bamsu bakozonga kaka bongo ti okoma nango na suka bon ce toke na domaine lokola ya célébrité je crois que mwana mboka il fallait prévoir makambo ebele il fallait d'abord tanga bandi opération Kini Bopeto azala en collaboration na ba commune et na ba commune wana ba bourgmestre ba travailler na ba chef à quartier na bango na ba chef de rue pour lelo na Congo na pesi longo nya kutu na mwana mboka honorable Tsingi Pululu o ya tongo isu likambo ya ba chef de rue le na Congo ba koma ba topamba ba sa aso musala te or c'est to bandi musala na niveau ya chef de rue lokola opération lokola Kini Bopeto ba chef de rue bourgmestre pesi ordre pour na ba salongo et salamaka et bah chef de riz bazana pour un contrôle pour que ça le moins effectif je crois que ça sera une grande partie ya côté Kini Bopeto ceux qui ba balabala et ko malamu ba commune ko malamu pe ensemble ya ba commune Kinshasa pe ko malamu bango bazalaka wana pour na ko encadrer surtout pour na évacuation ya biloko nyonso ya salito bazolongola na balabala pe na banzela ya minene. Si on comprend bien mon convivial ville à Kinshasa, en tout cas il faut décentraliser pouvoir naïe makambu nyonso amemi yango un peu yemoko ceux qui tokokiko. Tout à fait, il faut décentraliser, il faut responsabiliser ma commune, responsabiliser ma chef de rue, ma chef de quartier aussi, il faut penser na transformation ya ba déchets au bazo longola. C'est-à-dire, il y a ba déchets monsieur go à la recycler, le la ba plastique, ba verre, ba fer go à la recycler, et ça peut na ba déchets monsieur go à la transformer en d'autres produits ou au côté sur mbongo pour que et financer opération na po, il faut pas seulement qu'on initie l'activité dépensive, mais il faut aussi l'activité qui générer des recettes pour diminuer les charges à l'État. Donc il faut ndengwana eza nango magique il suffit seulement que na entourage na yeto na service na ye aluka bande bazana expertise wana je crois que bako bande la projet ya malamu pe bomona musale kotambola bien na kati ya ville ya Kinshasa. Merci mingi mwana mboka Pepe Tazi azali boy diaspora ya Angleterre aye ko bwaka mwa lisu na mboka na ye akokai koleka boite sans que aloba liloba moko na kati ya question d'actualité. Je sais que vous êtes satisfait bisika nyonso bolanda ki biso na mokona lelo. Merci mingi na confiance, abonnez-vous massivement, beau partager, beau liker, en tout cas
tokozala toujours wana pour kopesa bino basango pe pona ba suggestion na bino bo hésiter te numéro o eza na ba ya écran na biso bo komela biso bo tinda ba vidéo en tout cas bana poto longonya po ba message na bino ezo motiver biso et pesa biso sous makasi ya ko continuer ko luka ba information pour na bino. Merci na bisika nyonso bolanda ki biso merci na présence na yo mwana mboka. Merci mingi na yo surtout na ndengo pesi occasion na kabola moi makanisi yo na bande ko na biso nyonso. OK, liloba suka ezalité parce que to comme pratiquement na suka. Tel liloba suka ezate hein to 5 ans na bande ko basala musala to linga mboka na biso. Soki to lingi mboka na biso to ko travailler pe po na mboka na biso pe ba mboka ba ko sepela. Merci to linga mboka na biso et bonne suite.